Merci na balandignon soya lokombe la nawatetela. Pourquoi lokombe la nawatetela? Eza espace au ngai na sali uniquement na kikosene Sankuru. Boyebi présence na ngato dynamique na ngato soutien na ngana Sankuru. Naza député te, naza ministre te, naza conseiller chef de l'État te, naza pe mandataire te. Nataka Sankuru na tambolaki na Sankuru en 2018. Naye kozonga juste une élection ba gouverneur. Bokomona mutu oyo azali boso nanga invité o azali boso nanga nazwaki na Sankuru. Lambo chalo sakale ana lengo tiers vele atetela. To soutenir la kaso. Bato motaka dibite na kona nyokamba yelo ko ba kanga kati. Bunga ko lo fula. Naga menone ona ngemi ekonjaka nyama ko ejaka ngalukwa. Ko eda nga jo kime ko ekime ka nga dikila dimindo ko ya wa Michel Sankuru mais le ko di wa Michel soutien ka ki ona lengo malo Sankuru mbayanda ye nyayo oka awa teka te satu awa teka lo français awa teka lo lingala awa teka lo tetela message ande ayitalo otetela le français le lingala da ndetenda ka to lo télévision ndetenda ka to lo YouTube mais l'école madato wawoki ayangande atrawe kola na wa possibilité ya mamba la kate e mongo pena pembe la tetela limite mongo limia ko kimanya la ko konye international elo kene e mongo e ko achasa lo do ke se mongo to pe gombo ya le compte YouTube e mongo likoti veste ayo ke se mongo la mo show opportunité so leona ngeso la ngambo show tegeta kieto hokanu ona lengo moya o papa dembaki bo demba de ko dimela inda camera osaka ambole kawolo la ka ela tetela mais onyoso le komena message à soutien le FARDC parce que lo kene autotie et ko la symbole ka zokion quel est habillement à soda wa kiso lambo shong na ngene fulale atuche watu ila pambonge na ngada kiena unyono ekendika pembe meriko la message et ko linja le télévision ko endota alota atuche amboya njonyanga bon lo saké fula wanji journaliste d'abord lambonge na ngene fula lo longwelo wa kié et fula lo plateau kaye. En tout cas, l'Osaka, je suis malo Sankuru, délégation da atelier la dit comme Atanu, mais les chef de mission, Takaye sous invitation qui excellence maman ministre Irène Sambo Diata, la chami moyo Lihole Tcheda Ndonjela, c'est une maman vraiment avec un nom, on doit motombelo rombifula. Non motombelo. Ndombelona. Takaye danjo valide convention qui monti nanga mitati eko elembe mochi wakata tata kumbola da Kenya nyelanja wa wutundo wenda na lukokwelo kana ukimanyelo watu ile la dikomo mbakataye mbakata longola invitation mala loja malo Sankuru mbakata kome loket lo sumba wa Kinshasa da shunju kamba lo tumuloso parce que lo tumula sale maleko ekoda nongo sola Nangambutate akamba amochiwele kolo le kokuta longo sola ka leni le tofute ku nongo sola la hola ku kakuche ku nongo sola mendo Sankuru taki kolati dasha o kamba lutumulo soda nongo sola elembeso lodi kambodina na la province Kasso alors que kakamako ke kaola sans que mimbeta d'abord lo chene yaye mena d'abord la kambaye la ana ngeso wa tetela davo to cha soutien kao ndo shombale kalonya la so efula chale wanji gouverneur les excellences Gilles Lodi eko tulalanga so efula odi hole do jashi so takaya la longi la watu amalo wa province efula wane malo Tanganyika wane malo Kasai wane Malende mais ce qui m'a un peu surpris ana wa province yawo wakaya kanja rendre visite lodi hole do jashi mais chaud il m'a malheur waki fula atokondisha visite qu'on on était là à part qu'on a ngesole Fofani akatate non il faut pas kadiminyena kombe yao yango akona weye
je crois qu'un message wami non bakale wanji wa province kato suke li ana ngeso asadiche wa politique atowele la dikokalo nouveau ka Congo da kushe ka handicapé ta watombala tondo hata tombe kushe kina nyeche va wato suke da to kimania o ha shomi me parce que ndoko ha yo to konge développement malé à toi ailleurs naka chochoa meme hato me bunda data na développement kola mele tambo sala pa kimo osukwe lao kana appui wao eko très capital il faut là ndai ole ka kimani yemi ondo keso metembele oyango wa kimila tando kare. Le même message aussi communiqué aussi en français. Oui, merci beaucoup. Je suis en tout cas très content et ravi ce soir de me retrouver dans votre plateau de la télévision. Je viens uniquement du Sonkourou, je suis parmi la délégation venant du Sonkourou, je suis le chef de mission. Nous avions reçu une invitation de la part du ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables pour participer à une séance d'atelier qui s'est faite au niveau du musée de la Nation pour corriger une convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Et les Sankois a été bien et bien représentés. Mais ce que j'ai dit, d'abord tendre d'abord ma main pour réclamer le soutien d'abord de numéro 1 de la province, à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, Jules Lodi Emongo, qui, dans sa tête, il peut connaître que nous aussi handicapés du Sonkourou, il a aussi notre soutien. Mais nous également, nous avons besoin de son soutien, parce que là où nous étions logés, nous avons vu il y a deux fois, il y a des députés qui venaient rendre visite à leurs frères d'autres provinces. Il y a des gouverneurs qui passaient, il y a des présidents d'assemblée qui passaient. Je vais aller voir mes handicapés qui sont venus de ma province. Mais nous, malheureusement, à part M. Fofani, qui est parti uniquement nous rendre visite, nous n'avons vu personne passer nous rendre visite. Mais je crois que le monde entier, où tout habitant du Sonkourou a été informé de notre présence ici, au niveau de Kinshasa. Et alors, nous ne faisons que demander leur conscience à soutenir cette structure. Pas seulement nous. Dans notre province, il y a beaucoup d'handicapés souffrants. Vous étiez là à Lodja. Vous avez vu comment beaucoup d'handicapés sont en train de se tirer sous le sol. Il y a des handicapés intelligents, capables d'étudier, mais faute de moyens, ils sont en train de traîner à la maison. Et alors, nous demandons à nos frères politiciens, des hommes d'affaires, qui peuvent un jour réunir des idées et créer quelque chose qui pourra aider les personnes handicapées du Sonkourou. Je pense que ça va davantage nous enchanter. Et puis, on ne va pas laisser faire. On va demander à ce Dieu qui a fait que nous soyons sur cet état pour qu'il puisse bénir celui-là. Je crois que c'est tout ce que j'ai dit passer comme message ce soir. En tout cas, je suis très content pour votre réception dans ce plateau. Et c'est ce qui ça me fait trop dans mon cœur. Moi, je m'attendais que si dans ton plateau, tu as toujours reçu seulement des hommes debout. Mais je vois, je suis bien reçu, bien encadré dans ton studio. En tout cas, c'est un surplus pour moi. Merci. Merci. Toujours. Tant on a aussi Sankourou. Nalobi ke ngoba kolo mwana ba bebisi mwana bango. Zalaka bien que le boza congolais. Mais pendant chez bino zalaka wapi. Na koma na centre handicapé à Sankourou. Ya Lodja. Oso otambo na ba mabaya na banzete bato bazo nguluma ba yebi chaise te. Soki na kosi télévision za radio te. Manisa Kimboli. La isanga image pendant handicapé à Sankourou. Pays a qui parole. Na misika Fumi, na bokasi ya Fati Beton, parce que c'est là qu'il toye ba Lumumba utakuna. Général Tchacha utakuna. Général Olenga utakuna. Général Fini FMI. Marc Mukoyi. Djamboleka. Pasteur Félix Assombo en Angleterre. Moni Moutetela. Jeff Njadi le Teta. Fils Ilondola. Aïcha Okoko. Nayebi koza na France au Zolanda naya. Naya zo représenter beau papa à Sankourou. Ma Aïcha Okoko. Mwana Moutetela papa yemba aloba ke mwana Moutetela ya solo. Nayebi ke côté bo maman. Soko ozalaki na Kinshasa
molinga ko benga ngake Fofana atana mukeo na lukaka na communication bana posa ebilete awa batangi kombo nanga na emeli bango ba musete emeli bango bloko akolia te mais ko kende keno to tala kao na YouTube nenga za boye molandi munene atokomi wapi na YouTube esengo na ngai na yambie na plateau na yambaka ba gouverneur na yambaka ba ministre na yambaka ba PDG ndela ngina tu na ye pona koma ki na centre na bango affaire ko expliquer bandeko na ye pasi ya handicapé à Sankou pasi na bino à Sankou pendo o nani penda obimisa yango pona suko ko pesa numéro na téléphone en tout cas epesaka pasi pe makasi tozala pe na yo na lodia toloba pe toza kokoba kaka koloba pasi eza mingi Sankour mobima na 4 kwe nango okokutaka jamais centre ya bandicapé penza bato etongama kolobi elobami centre ya bandicapé mais tozo tonga quand moi bureau na biso pe toza ko regrouper bato toza ko regrouper bandicapé baza na ba place ko fanda te bazola latina mabele na kabiro zomona oyo monaki na lodia wana de même façon à Lumumba ville de même façon à Katako de même façon à Lubefu de même façon à Kolelo Mela donc l'étendue nyonso ya Sankour bandicapé bazo sala boy ba parents bazala ka soka boti mwana aboti bana 5 mwana moko aza handicapé lobi yo fandaka na ndako ba ya batanga nano bakoya kusunga yo scolarisation bana na ndako il faut tala ba condition passe moyen de déplacement pour mon handicapé penza za na moyen ko tambola boye ezo sala passe mais biso pe to votaka biso pe to soutenir ka ba leader mais donc ezo pe ça passe net na mito na bango ba voix na biso sala ka pe côté en tout cas message na ngai ba kanisa pe handicapé en Sankour biso pe toza ko souffrir makasi ba condition ozo représenter si territoire tango naza wana tango nazoloba wana na yende kolobela Sankour na kolobela famille na ngate na kolobela kombo na ngate mais au nom de ma province que je suis ici pour na représenter province mobile en tout cas peuple plaidoyer nazo sala ngo na kombo na ngate mais na kombo ya province mobile ngana cause la peut-être naza ko vivre moi bien mais soko kiti ko tala ba mususu baza na souffrance ate lamba ya kolata motatika la jamais kolata lamba bien te pe ko tia lo sapato na lokolo natika le jour komona na moni ya moto amoni handicapé lati sapato pa handicapé lati sapato boye ya azuya ya bwaki donc na mutu na ye il fallait mon handicapé na sapato te Aisha ko ko ayibisinga na tuna o d'abord ba lo ba handicapé batanga kate maison lekela tanga kinda ba Japon ba France azomona makambo ba handicapé ba sala bo taka mutetela on était za mumbu te mutetela ki mafumbi o de la haka wala kala Congo weme kala sakote biko na niveau akona tango nazawana naza licencié en économie publique naza la pe retenu l'université ya munene ya Loja Unilode comme assistant kuna nazo tangisa petango na ye Kinshasa wana mutaka d'abord ko senga na nous mois congé pour na ya ko représenter Sankour donc je suis enseignant assistant de cette université tango koti bayambi bino tous les chefs de bataille chef d'état 145 territoires 26 provinces petango ozo apenda au défendre de Sankour 6 territoires na salle président ministre azo sentir que no mutu eza pe mutu penza ifanda nzamba sala bis nzamba sala moi grâce a sala pe eza moi te a sala grâce munene parce que azo ka nyonso na nzoto moto te akomo na basaka makolekei a te quelque chose pour na yo alors eloko na moni pona bandicapé belé nzamba pesa biso mayele intelligence la façon de vivre la façon de parler donc na yebi Sankour ezala qui très bien représenté pe ba oyo ba mona ki bimanga j'attends na ba RTNC ba nini tout ça ba mona ki penza to sala ki par na biso eloko to za mo mboka ya komona ba province ezebele mais ya kozwa excellence ya Isambo mutetela so ika Kongo ya Isambo mutetela ezana moko ya mwasi Aisha Okoko oyoka ba yemba mwana mutetela miso nga Aisha Okoko balekela ka ete nazo tela Aisha ninga zalelaki mazo présenter bémission na bona mboka Eliezer ba Francis Kalombo comme député ba Fandi lelo Aisha Okoko na yebi ketanga kolanda émission akobenga ngala musala ya ko visiter
nini okoloba d'abord na communication on a lolenge ba tetela ba sindi ki cherche na communication mais ça passe au moins mutetela lobila même cheba yo moko dit que depuis boyina ki cherche depuis c'est la même chose avec Emongo. Ouais. Emongo pembe de la commis na YouTube, na ba WhatsApp, ba TikTok, izanga ipenge fofana. Na yambaye kaka awo. Ngamo na PC sapato, na PC veste, na PC chemise, na PC mwambongo na zalaka na mo. Poto kutana na matanga mama Cécile Bingo. Na lingi message et que d'abord to bana na bon na ba journaliste, o esengeli ba tekayo. Ba be misala bo intelligence ozanango. Ma kolonde ekei mais Moutou est intact. Après, toi qui es dans la députée, bah représentant Nayo. En tout cas. Message d'abord tout le bon journaliste. En tout cas. En français. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et là, on a ça koba. Pe na ça qui insisté kaka kosenga et pas ba nekonabiso ba journaliste tété là. Ba o ba tonda na mboka Kinshasa oyo. Parce que c'est moi kolobela katanga. Et loka liboso ba mekana nous plaider ko ça la plaidoirie pour na mboka na biso na compte ya personnes vivant avec handicap. Condition ya kuna eza pasi tozana ngo makasi. Pasi amwe tu pasi nini? Faut lo pasi tango nazo loba wana kozwa velo ya kotambola mabe pasi koluka kozwa ta beki po mona penza handicap azo tambola na beko na mona na wilera wa oteka. Mais c'est tout un combat. Kuna to mona beki kaka banzeto to kataka na nzamba to fabriquer donc moi style moko bakoto ba pota parce qu'il y a pas moyen. Il y a pas moyen en tout cas. Ba bilamba parce que poazuka zuka kate. Ebele kutu nazanga moko tetango nazana ba avocat handicapé, nazaba nazana ba ingénieur handicapé, ba tanga. Mais tala bazo traîner, tozo traîner kaka na ndako. Condition comme non, tu es handicapé, on ne te prend pas ici. Mais je ne sais pas. Quand moi je suis engagé à l'université de l'Odia comme assistant, ce n'est pas le handicap que moi j'enseigne à ces étudiants. Je suis en train de transmettre une connaissance acquise que j'ai en ces étudiants. Et parfois, quand on a kota kapona la kisabango, na tiaka bango pa makolo nango yebe bate na mitu na bango, naza kopé sande connaissance. Mais loko tozo senga, en tout cas basunga biso na bon Niger, basunga biso penza image ndenge tozo lolo baboye. Esuka kakawate. Bango bakoki ko pasuka mutema pona kosunga biso moyen zate. En tout cas, il y a souffrance et sur souffrance en tout cas. Parce que bozo lobé la bato ebele. Nazo la na ba télévision, o balobi na pona likamba télécouche, balobi pona télé province mais pourquoi pas les Sankourou? C'est rare au monde qui va lobé. Ah, ils ont ça la passe en tout cas. Mais bino ya biso, bozo sala makambo minene, na ba média tozo compter bino. Mais pourquoi penza bo plaidate tozo yoka plaidoirie soki o lobité donc eza ya kokufa. Na lingolo ba pe na mona mboki Eliezer parce so qui na sacre à un territoire, Eliezer a sali quand même effort pendant à Kombo na yeba. Yo collègue na banda kuna Kinshasa. Mais en tout cas pour na Kombo, il faut zoata. Papa na yebana te, maman yebana te. Mais naza fier que patron na ba yedi. Nga sur naza penda garder du tape na zoya. Pourquoi le ba na mona mboki Eliezer? Parce que là il dit que je vais faire en tout cas pour na ye na landa ye pe lobby mususu wana na télévision azoloba. Alobi nga na zwa mandat national. Alobi na zwa mandat national. Donc pour na ye aye bakake o nasunga province telle donc province nyonso ya koki kokuta difficulté ba problème, il est là pour assister. Papa na yebi motema na yo. Vous êtes compatissant. Un homme en qui Dieu vous a établi tout simplement pour aider les plus démunis. Papa, si vous pouvez tourner votre face dans ma province de Sanko. Papa ya orphelin. Papa ya ba oyo bazanga bisika. Papa ya handicapé parce que nazo bakso ebele ku tout soki na tsali ba détail awa. Nga moko no kokate parce que na landa pe de jour on a koma wana Kisasa. Nazo mona na donc ba makambo ya zo sala. Donc nazo lela. Nazo sima motema na epe nazo lola. Nazo loba comme compatissant ya zalaka. Na yebi. A tourner dans nos faces pour na biso atala biso pe na Sankourou. Logo la zwa mandat national dans lobaka. Yé moka lobi na zwa mandat national. Moi je suis pas seulement parce que parce que d'ici là à travers Penge Fofana parce que ce qu'on moni mona moki les na c'est pelé là il y a pas match. En tout cas mais il sait mon Pembe Kakawa. Logo lo moni nganga mo na Pambolio.
Et mon pemba ebisa mon ambo qui les heures que non honorable na sali 3 mois. Ba o yanga ata muto ayambinga zate. Et les heures tambwe ayamba et mon pembe na ferme na ye na excellence Gilles Lodi. Et mon pemba joa TVS ya sika ya noir. Tout neuf. Na mom na sombango. Le roi télévision et la radio te pour moi na non Eliezer na mon amboka Gilles Lodi ba banda musika. En tout cas, image yango wana na ferme et mon pembe excellence Gilles Lodi Eliezer Tambo télévision ezangonga message à souka na numéro na téléphone oloba les mêmes messages na kitete là en français pe na poser un message et toucher tout le monde ba tete là baza partout d'abord on a quitté sa place aux arbres baza plein l'administration à l'État n'a pas couche tout. En tout cas. En français, la qui était là. Après, on peut numéro dans le téléphone. Pour la ligne, tu vas bien en un sentiment, il y a un yomoko, oui, qui est ah, Aïcha, on a bien on a travaillé à travers les pays Fofana, on a zandé qu'on a une représentation de maman na biso. Parce que dans un moto qui est là, on a Aïcha, on a oui, on a. Pasteur Félix Sombo, koga qui est Richard Apangi la Milouzi, Mama Coco, Umbuchaso et Kolo Canada Mbendi. Wade qui va pas dire. Fils Ilondo à la France. Moni Moutete. En tout cas, très merci. Je suis très content. D'abord, je commence à français. À mes frères, pasteurs, journalistes, le leader de ma province, du Sankourou. Je vous rappelle une chose. Les tétés la disent que épaulé haseka ko Congo wanyango ata kamba kamba. Tout le monde peut négliger les handicapés du Sankourou et non vous mes frères du Sankourou. Je ne vous en prends rien. Je pense que vous maîtrisez toutes les conditions difficiles que nous sommes en train de subir. Pas de moyens de déplacement, les conditions d'études compliquées. Il y a des niveaux à tête des handicapés sans même les centres d'hébergement, sans même des écoles de formation, sans quoi. Donc, il n'y a rien. Je vous dis, mon frère, les Sankourou, dans notre structure, ou voir les catégories des personnes handicapées, j'ai dit, tel qu'on a toujours dit à Nyanya, c'est rien du tout. Je fais appel à vos consciences. Je sais que parfois un jour, au cause de l'okutana handicapé moko, alobe loko moko et blisayo. Parfois au kutana handicapé moko na Sankourou, a salé loko moko, penzayo moko se pelate. À mon nom personnel, au nom de ma province tout entière, Nasengi d'abord pardon si ça vous a un jour inquiété. Mais nous avons besoin de vos soutiens. Veillez vraiment voir notre situation parce que c'est un peu compliqué. Nous avons de sérieux problèmes. Mais nous sommes capables de servir cette province. Excellence, monsieur le gouverneur. Je sais que Ponayo, je ne peux pas même prendre tout le temps à en parler parce que vous êtes un homme de morale, un homme qui connaît les qualités de toute personne. Ponayo, aux handicapés, il suffit que tu contribues au développement de la province, tu es utile. En tout cas, un homme de développement que vous êtes, veuillez aussi compter pour notre situation. Anawa tete là. Lambo tete malanyo lile. Te lo seno la sena so show di kuseda lo Sankourou de kopa. Ta anita pate ke shinyeme di kusela la kasota ka kola lo kete. Adwe puta haye yama. We minda adwe we hi nambalaji. E fulawele la kukawa moto kalasa. Wambo jasero angelo. Otonjaka pa ikola 30 ans mende hi funando lo kombola kinde. Otonga avu paka uhongo parce qu'il y a pas moyen. Nda shokunja wa centre d'hébergement. Yako kakanga vomi membe cheka ai kondimbe yakanga funda lokombola nde je crois kayo ukimanyia nyoto kimanyia amochi kavuyamba atate pota la wejelo we songo ko oke komba ndayo teno komba wadi mena ngande paka cholo kunda kote songo kondinja asele vungumba yengo ketitande soyide kifula nyoto kikanji kuna katambo sala kadikambo dimo chidambo nyukia na kasho handicapé wa lo Sankourou nyoto dimania nyoto kokanyeda mienda dikambo da kiso. Je crois que c'est tout ce que je devrais faire comme exhortation
ou ma plaidoirie à mes parents, mes frères, mes aînés, mes leaders, tout en leur demandant leur soutien et leur soutien total aux personnes vivant avec handicap. Di hole do jasi sulaka côté dite, chota senate comme un leader ou haya onje ndatwao. Oui, nous sommes encadrés par le ministère, mais kumbolaka kanga uhuja shwa kataka nyongo kona anjo nyi anjo te ndacho. Vraiment ça a fait quelque chose. On a aussi ça en cours à kayenje ndanango. Ke sombali laso, nyoto ke kanji, onyoto ke wala kaso, la kaso paye ke fona. Vous adresse. Tozoti kala hôtel continental, Croix-Rouge, nani Lingwala, Isange, croisement Mushi. Wana nde toza, tozoti kala na Lingwala, croisement Mushi, na Isange, hôtel continental. Wana nde toza pe na séjour rebelete ba mususu ba banda kozonga lobby et progressivement par rapport à programme nga pe na koya kolanda baninga pe tozongi biso nyonso parce que musala toyaki nango toyelaki esi esili ministère a commis kozongi sabiso petit à petit. Numéro de téléphone. Numéro nanga 082 200 74 78 082 200 74 78. Je pense que dans ça là qui fort il y a kokota na ba réseau nyos. Je crois c'est numéro même WhatsApp donc na ba réseau nyos okolande la biso. Sokoza na posa ya kosunga biso toza bande ko na bino. Tato salela bino mabe. Eza moment ya bino ko boka biso te boyo ka pe biso mawa. Botala na situation na biso eza passé belé. En tout cas mon frère merci beaucoup. Na nyonso yo sali po na biso potoloba. Boso ya micro na kana kité. N'est-ce pas c'est ya boye ozo yamba ba ministre bato minene na banaki ko kanisa ngana bi azo yamba ngali banda sondeni. Mais na moni na koti na studio boye. En tout cas c'est plus pour moi. Nazane lo kwa kopesa te. Mais nzambo ya loba polo bela kaka biso asala yo surprise na nyonso ya kolinga. Asala na yo penza oyo moko koloba te soki na salama boye parce que ba salanga boye na sala boye. Yo pe na contribution na yo kolemba te. Pour ça na biso message yo et comme la nyonso ya koki kozala na motema ya kopasuka pona ko soutenir biso. Noto ke kanji la kaso pa effort. Merci. Alors on va toujours Congo eza munene. Aussi to bazana besoin ba licencié. Aussi to bazana besoin ba D6. Aussi to bazana besoin bateau qui no bazana ba 5e. Ba bati 6e. Ba distinguer ba bourse ba qui peut côté ba pays étranger. Tant que vous avez collier à citron, même si moi ça c'est besoin de citron. Yo lingi collier à malala, nous avons besoin de tondolo. Comment on appelle na mokilité? Moi nous ça c'est na choix bien linki avec. Nous avons bien lingi na randundu. Ngai zo sala nga passe. Est-ce que les longs ngai na ko changer? Place tout na za koleka. Nous avons nga ba cinéma là. Na PC masangate, na PC 20, na kabeli pelo côté. Mais attaque ya critique bantou. Azo pe sanga bénédiction naturelle on a forcé té. Ça ina lo ba no ke lo ba kolo mwana, ba mo ba bebisi mwana ba. En tout cas, parce que dans la commune Sankuru, na lingi na longwa. Ba mama ba sangani, ba songe, ba tetela. Babindi, Bakuba. Bon, on a une cérémonie officielle là. Et mon appel le binanga au tout ici koina koi. Il faut lenga koina. J'étais obligé à retirer quelque chose. Ceux qui n'ont qui prennent ma coquille, on a qui sont ma champagne. N'abandon linga bana basi. Pour mon bal linga moi si moko balié au fandinaï. So lingi pe ami bayati biso tribute etela to balaka basi misato to balaka même 5. Attaque aussi musulman na ko bala 4 filles. Ma conscience ba bango nyongote. Mais cela ça y prend ma coquille. Na ina to nga centre pe na niveau ya 100 euros. Ya ko 500 handicapé. Boki bagage intellectuel azanango. Mais ceux qui ont sombele penda esika otongi, 100 euros brique eza moins cher. Bato bazana passe ya simaga baluba. Si ma bato ba mema ngona sanku un espace kasa eza batete la bazana ba masuwa bazana ba balinière ngai
on a contribué pour na Sankuru ils ont message ils ont koloba na bana makambo motatindi kanga zati na lobaka toujours makase ezali pour anini yo zolanda nga na sima Aisha ko azande konanga aza mama na ngai ndona omoto kelona na mwana mwasi pe aza mutu asala pe makambo so taine nga Aisha ko abandaki basala tu kombo elimwa mosota bazo sala ye mabe ndazo matakaka epenge Fofana o espace na bino Lokombe la nawa tetela tam Sankuru. Pourquoi Lokombe la nawa tetela avec la place tout le blaka nikimaka Sankuru kaka ça dit Sankuru nda gagné Lomela Kole Watambolo Diallo Vimbo ne pengona nyumbende doa wa misala là où ça les fort là où ça la Kambocha mi tombo la critique kala kaso no amiga téléphone talking ndango cha numéro kande là on ngana avant to kande ka on nga Kambocha ngala 3 jours awo ya tolane konde sale émission iko le YouTube kanga nde kola loja wa yo wele kanga siendelane wa yo wele mais dimi na di mundo golemo le ko lo madame eteta o do chembia o hele penge Fofana la Kinshasa mais lambetao mushaka anga lokama kanga dikumi kanga 2000 francs nous diende dande no kanga ashi dande menate l'école au tema wa kimania ni konjelo kelebu limi salaga geste c'est limi ko no ba dite nyo kimanya atwala kaso oyo ndono kanga ashi oyo ndono ka wando somba kanga ji atoyele konjelo ko dimi oyo la $10,000 oyo la $20,000 ko embo shara 10 chiffre 10 oyo la $100,000 oyo la $200,000 ko embo ça 4 chiffre 10 mino ko lembo ça que faut kenera ça mi kene ke ko malote man vraiment samindame biyaka vraiment osake fula zambali ke ko chokola osaka la mamba osake fula yelo ma embelemi osake fula ko osake fula ale mission na mbita mambo malono abeleza na ka date deda avec kaola mbotumba ko esali nta osali mission au revoir osake fula vraiment merci